eloko te omotela zongi na ndako azala na terrain eloko ya ti azongi wapi omotela zongi na mulongo azongi mulongo omoni te azongi na mulongo eloko ya ti epuis soki totali mpe bien obika bimini ka danser abini nde ebele me abwaki te abwaki bakri aji kotangile wamuka joasione abwaki bakri abini ebele abini trop donc mpona obi clinton abini ebele koleka ndenge faki abwaka bakri me abini nde ebele pourquoi okendaki te otya Werenson mpe coup de pouce mpona concert wana soki nanu babengi yo te kozala presse voilà kuna mboka wana etambolaka mabe makasi mboka wana esprit wenge nalandaki Bercy ndenge azolobaloba ndenge akomotomboka mais fallait azala na patience esprit. Moi aussi j'avais eu cet appel, ils m'ont appelé aussi. Non mais oui que batebele balobi ke yo banga kinde muto bengara Goliath ou soi-disant Boma Glorious Bill Clinton parce que oyeba que Bill Clinton faisait partie de la délégation. Bill Clinton était parmi les invités de Werenson. Yo siko o banga ki o tuta na Bill Clinton na scène mo na podium mo pour arolia o mobesu. Goliath azo pesa bato ba brassard et manko joueur. Tolingana to salisana héritier. Voilà. Pona yo wera lingara loba nini pas héritier erwana. Pona nde yo comprendre ki ya? Nenga na comprendre ki esenga ki alongola esprit o ba fanatique bazalaka na ngoki héritier na yagola bayoka na kati. Alingaka longola esprit wana na mutu ya batu. Yango alobaki te tolingana to salisana mais tellement 12 euta na mboka na biso. Basala ngoka kawana ekriyama kawana do biso tozala na pratique fo banana ngoni pa na biso avai kendila libanda. Bah à part Céléo, c'est vrai aussi dire qu'on témoignait à Céléo, c'était vraiment ton frère, mais à part ça, à part na brigade, na ba DVD, ambiance c'est bandol les kandeni. Ah contact ya gite. Oh, ya solo. Contact ya gite. Ba warrior wana zomona ba warrior wana c'est de Wengemana. Et tout ce qui tu vois là, c'est des Wengeman. Ah. Bango tout le monde a bangwana. Les autres ont vivre dans la génération Wenge. Sérieux ça? Bah oui, je te dis. Bango tout le monde a Wengeman, le monde a bangwana mais. Bah balusa kaka veste. Bah comment on l'a tamona ndenge ya simamabe. Bah 12 ni yozwa. Ah bah 12 ba voyage. Bah 12 makasi. Et ndap na ba voyage kaka. Omona penda ko kanyi TV na yo. Okabibe badi. Okabibe mo bilamba bani. Okipe checking pe et comme si on aéroport enta bando biloba problème buvandi bina boze la siko avion mata bando biloba problème mona yemo babanga yo ba biso ge yo kinda ki place mo yo ba biso ge ba mona ki ona mutu bo na salini ni tumke mona wa vole ke ba mati batiki yo ajeje zanini pona ngeza malidi ajeje tangwa yake asali 2 jours na chemise ya pembe na pantalon ya pembe je pense amikangi nga pe beta na les chouchous de tout le monde les chouchous de tout le monde mais balela ka bongo to lela ajeje na biso ka bongo ajeje les chouchous ngala osenga na ferre ou wata la prochaine fois tant boya obeta na poto ba bengisa ye po alongole loko wana na yebika olongole na ngo. OK entre frère et gola na pese mbote le padre ou wata tant ba oya na poto ba benga ye po alongola boko wana oyi boko wana sali fo. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec
BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, là, si on appelle la fermentation, on a comme baril, on a comme sucre, donc tout ça, là, nous a vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Oana, est-ce que c'est les divacres? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Mesdames et messieurs, merci. Merci encore une fois. Merci une fois de plus. Je ne cesserai de vous dire merci. Nous ne cesserons de vous dire merci. Nous, c'est la grande équipe sur La Vérité Studio. Eh bien, nous ne cesserons de vous remercier pour cette particulière attention que vous accordez toujours à cette émission. À chaque fois que nous venons chez vous pour vous la présenter, franchement, vous montrez une attention très particulière pour nous suivre. Sachez bien que ça nous va droit au cœur. Au cœur de vérité, une émission, un magazine qui reçoit pour vous les renommés dans toutes les disciplines, les renommés dans tous les domaines. Nous prenons les sujets qui sont sur la toile, les sujets d'actualité, les sujets qui font le buzz. Nous le mettons sur la table et ensemble avec nos invités, nous essayons d'en débattre. Nous parlons, les invités viennent pour nous parler de leurs activités, de leurs projets, de leurs réalisations. Ça se passe toujours dans cette émission. Moi, je suis Marlène Kassanga. Merci de vous abonner sur cette grande chaîne YouTube sur La Vérité Studio. Merci également de vous abonner sur ma page TikTok Marlène Kassanga TV. Également sur ma page Facebook Marlène Kassanga Journaliste 02. Voilà. Alors, cette émission sera particulièrement musicale parce que je ressens pour vous aujourd'hui, lui c'est un grand animateur. C'est un grand animateur qui a fait la pluie les beaux temps. Bien sûr, il continue toujours à nous émerveiller avec sa belle voix. Nous l'avions connu au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère de Weranson. En tout cas, il nous a fait vibrer. Ça dit sur Obina, na rythme, na été, na habité. Lui, on l'appelle Roi David, Aboma Goliath. Roi David, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Marlène, bonjour Pela Batuazo Talabiso Bafanatique. Absolument. En tout cas, on a ce électron, nous sommes ici dans Soka Aboma Goliath. Voilà quoi, il s'allie bien. J'espère que les lots peut-être se libérer, tu vas comprendre qui je suis et naïe pour Nani. Absolument. Voilà. Roi David, d'abord, question liboso dans tout dans santé, ça se voit que tu pètes la forme, hein, il dans tout dans comment tu vas. Mais depuis 2025, et badi, mais liboso to kuta anayo. Année 2024, c'est aussi que les kala makabupe belé, na malamu na mabe, tout Felipe ba musicien est belé, na vers la fin de l'année 2024. Ba musicien belé ba kufi, ba ressenti na na basara baliwa ni zaki ndengeni. En tout cas, il y a basango moko boya bien te biso tout et salaki biso passé comme on a bandi kondenge bakei na ko banana on a vu na biso nono o peto salaki na ye longo et pas ya jongo kula to ando beta na ye ya nono atika biso akei après vieux doudou suswa ya ko kende et côté suka mutasali biso passé mingi na motema isa sege minyo. En tout cas force à papa chéri to yebi ke c'est le kana ngo matanga ndenge papa bokula lobaki et si la kipa ba pa ya mer et pas ya bakolonda ko matanga esila kate. Voilà. Donc biso tout clan Wenge to zala qui vraiment touché na yango et voilà quoi to lela ki pe na bakwe na biso na ndenge na biso ndenge zala kaka ngala lobaka nyonso année ezalaka moke ezalaka moke na maloba mais pona ko silisa yango eza tout un problème. Eza facilité. Eza facilité. Donc faut tambola bien la vie, faut zala na ba logique ya vie pour na o meka ko komisa ngoti na suka et toujours mabolongo na seko surtout la grâce ya Nzambe. Voilà, toujours parce que en parlant de la dernière personne au tanga tika biso Sege Mignon. Sege Mignon papa Chéri azanga mbongo zo traitement na été bazo ki traitement na 100% pour papa Chéri. Mais peut-être ezaki volonté ya Nzambe. Abenga ezaki petona. En tout cas liwa Sege sala ki biso pas citronde na roloba et nazo profiter na pesa ba mes condoléances na nga na famille biologique na ye et puis na papa Chéri.
ndenge vie beaucoup la loba matanga esilaki pa ya bapaya mipa ya bakolo ndako esilaka te tokotikala kobosana ye te parce que asala ba œuvre ebele nga mpenza ntango nalekaka na BCBG nazalaka mpenza tro na ye te mais banda ozala na bato mosusu na banda ozala tro na Blaise remplaçant na ye wana voilà quoi après ntango naye kende pa lempela naye kokozala na kanza nde mpenza mutu atianga mpenza poa epa lempela voilà quoi napesi mpe bamecondoléance avant que ta maison mère ozala na orchestre ya Alain Pela si naleka baplace ebele naleka ba Marie Paul naleka baplace ebele oleka mpe na Wengel Paris si naleka mpe na Wengel Paris orchestre suku ezalaka El Paris après nakei maison mère teste na maison mère eleka ndeni yebisa biso nanu parce que oya na mwa eloko moko boye ezala te tene mpe jour yango test bayambaka o ndenge nini parce que tobiki na la zamba basénateur na baparlementaire na zamba mpe bazala malembe te babanzaka mankoy bazala malembe te bayambaka o ndenge nini jour oyaka na zamba ayaki facile te wenge eza mboka moko eza trop difficile surtout ke oyebi biso oyeboye bamona mokuse mpona bango bamonaka ke oyo aye baventure banini mais bayebaki te nini ezalaki na kati na ngai comme nazalaki na baobjectif na ngai nazalaki déterminé nazalaki soki naye kaka babengani ngai omona lobi nango na ye susu ti ekosala ke na opportunité yokomonana na mati na podium nasali test donc obande koya presque tous les jours otente kokota na zamba mais bazobengana o bazomonaka taille na o ndongo oza mokuse bazoconsidere o te voilà baconsidere nga te bika wenge fo ozala bani sikoyo okuti bangaba banini bazomona oka mystique eyesala sikoyo ke nazonga 3 fois première fois nakenda baboyanga deuxième fois naye bamatisinga ntango nasali test ye moko papa Ange azalaki wana sikoyo papa Ange ntango amoni ngai ye moko azongisi kiti nsima Papa Ange c'est qui? De la forêt. Ah d'accord, oui. Ange Noël. Ok. Ange Noël. Ange Noël ayaki wala sikoyo ntango amoni ngai azongisi kiti nsima ye moko atali bo tuninga okobwaka na bière okobwaka cleaning nde nayebwaka how are you? I am fat. Everybody come to she. Give me micro. My name is Big Mesha. Cause pes kameke chu wakalembe chu wakameke chu. Cause pes. Na yoko boka ngba batu bagangi. Mais les acrimonds rosano ba blague. Tozo pe na test la maison mais kasi modèle wa. Kasi on te kangakit. Ta on boka ngba bu ba peuple bagangi. Ta on peuple gangi mbala moko bo sepe na ye to sepe na ye bo ndingi zalaka wingi. Yakakakaka lobi nango na Yesus pona matana podium problème et comme est-ce que tellement baeba nga déjà c'est le scrum tata ma passe Poutine na opese bambote bisi ali ndé mona nga stanga moninga balobela nga biscotte mamo apinga komba biscotte ndingi zala voilà tango jour au sala test c'est sûr ouais on sonne à tuna kyo aiba kombo na opese kombo ni tena makombo kutezaki te yaki mbamo bwaka ka na bwaka ka et keimba mondingo na deuxième tour sikota ona izonga c'est le sikotangwa moninga amatinga sikona podium sikotangwa matisinga na podium bando benga bato ndetanga bayo benga ngana yeboka sikoyo yawera bina loketo nayo esala makambo ericheni ata loketo nayo eningi sabato jano petrole bina balupeta nyoso basebela nsai manzaka manko ibobina manzaka na bina endonda na bato bato baganga ndisiko bazinga Quand bazunga fallait que bapesa nga kombo et comme siko vento na tuni public mais yomo oyaki na kombo ni dis un peu raconte parce que tu m'as dit que tu es passé chez Marie-Paul et chez Alain Pela aussi chez JB aussi t'es passé ouais d'accord chez JB vous avez la deuxième équipe dans Wenge BCBG deuxième équipe penda parce que na umela pe trop na zaki na période ba test d'accord na zaki na période ba test ya ba test mais na tika ba empreinte na ngana kati siko oleka pa JB bon to ya na biso pa JB te oleka pa ya JB ti oyoka babale mudazi wa Musamalia angata mai wa mpopolo mudi Yesu Ulayo tika bango basebela mama na banena le tika bango basige ata basili jongo tala banzele babwa kinjoto pona portable mama na bana te kinjoto pona pare haba compagnero mais pas JB au kota studio te na kota studio te siko na bando travail na chanta na pale bango be komboni et pas ya JB siko na kindeka na kombo ya
nakendaka na kombo na po bapesanga na ntango wana bapesanga kombo te naka na kombo te nazalaka na kombo na nga moko nawutaka nango kombo no ezali nani owutaka nango babengaka na kachoro mosusu wana kachoro mosusu wana mosusu ya américain nayebi Chris Benoit Chris Benoit voilà donc nazalaki na kombo wana siko nadokanga mpe tro na Kisi Njora natikela siko Kisi Njora nyawe michopo na nge makaroni nyawe tala bantu mekumakuliange yaye balusango nyao michopo na nge makaroni banda bagama bakoma kosenga nini nyao ba danseuse bayemba wana tozongi na wenge muzika maison mère les bandeli na yo osko obwaki cri wana esepesi we ranson makasi ya lobi fo bapesa kombo fo bapesa nga kombo atuni batu kombo nini bamisusu jase bamisusu ndenge ya rawe miso apopoza zachala mukusa ya bible bamisusu ti ayetuna wata ngogani moto na tembe héritier na pese ba moto ebele moto na tembe teti ayetuna eskobio omoni to pese kombo nini nde wata yekoloba roi David. D'accord. Roi David na ndenge mitene parce que mutu azalaki autokende yaki mbinga yesu aza muke aza mukuse do tout roi David aboma Goliath. C'est là parce que je rappelle à l'époque à l'époque yo qui teste la maison mère ils à l'époque groupe ya ba faire égola ba longwaki si je ne me trompe pas n'est-ce pas ba groupe ba faire égola ba Bill Clinton ba JDT non JDT azaki na okuta JDT na maison mère non ana ba JDT to ba longwaki na ekuta ba kabose ba J3 ba les Bogart Cappuccino voilà ba TK ba Yaibo. Donc, Ezagi série au Bill Clinton, animateur titulaire à maison mère, à Longwaki. Voilà. Héritier Wata. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Na balobi apesa kombo roi David aboma Goliath parce que Goliath a auto longwa voilà. Il faisait allusion Goliath il faisait allusion à Bill Clinton, c'est ça? Bah oui aboma Goliath et puis binomo bomona yango bomona yango makamba koloba ezaki te tya bango contre 1000 fungula bakombo balamuka nani mwana ngai roi David ale tya bango contre 1000 tasokoma kalalambwe mbwe nkalala wasokoma bikole nkalala mbwe nkalala kwabala kukumone kalalambwe mbwe nkalala kudi mwana njame kalalambwe mbwe mama bapotela chibime kalalambwe mbwe nkalala bakumona chipilwe kalalambwe mbwe kalala papa Ange bina loketo nayo esala makambo contre mire Kalambwana ezana yana chiluba ya jabana mike d'accord batama d'accord OK d'accord mais Congo ba tourna on ndingi na bango nde bazalaka okiza ba jabana mike yale kwa bakebo OK okota maison mère okuti ba préparer album Alerte Générale c'était un album qui était vraiment très attendu parce que Ranson il a été un peu choqué par le départ de plusieurs de ses musiciens qui étaient même les piliers y compris Bill Clinton. Donc album wana ezaki to bati qui tout double pour na Ranson. Soit t'es simbi soit t'es simbité. To na ozela pena Alerte Générale. Moi je me souviens à l'époque. Alors oye osali okot na kati Alerte Générale Roi David au kamusa batu nyonso. Au moment où on s'y attendait le moins Roi David mo ba animateur mo ba mukusa sotara boy. Oye bakrino sobora na Alerte wana ezayo. Bakri d'abord en alerte oui quand sokoma isa ya ngai
Fwenge pe izaya ngai tala basala na bamanti bamomi basringe banyonyo bakilote na lingi na mone Fwenge Erizala Congolaise yokende malamu alelene menga lutala da Fwenge mamo sisimbi asimbe abonde kisamulongo wasimbe wabonde chene mebwe lutala da Fwenge ya Fwenge Aya Fwenge aona ina Juno Mumbafu aya Juni aya Juni Juno Mumbafu moto moto Kepa na crime on a trop parce que eza crime à la fois oza ko éduquer batu voilà bata marti batombo ka babina bwakeli bango vela la divu na pesi bambote to kimana bambango na kati la samba bina bwakeli bango donc wana début na ngo ezanga mais mutu eza doyen nani Alimbonda ouais na pesi doyen bambote voilà donc mutu ezanga be kusuka eza doyen eza bana batiki mandefu bakanisi bakumi mikono balingi bafinga yenjama koka lobi koku bana botika kepa mobebisa nzoto kepa etika zero koku kuna pe babokaki kokwe kepa ngozani kepa bord ni lelo comprendre kepa ya bord Putulu et le Razolo. Bah. D'accord, ok. Bana botika kepa kuna pe babokaki kepa mais yanga pour de tête balali. Donc il y a du somo. Alerte générale. Il y a du somo. Et puis alerte générale, tu travailles en kaka na kati ya ndiaye biloko wana bimaka na ndiaye préparation nyonso wana na ndiaye. C'est Léo article qui open espace. Ah voilà, voilà Poutine alinga trop na mouvement Poutine alinga trop yango moni ba reconnaissance wana toujours faut ezalaka wata toujours. C'est le penal baki yo futo zala ba misuba ya po tuzaka ebele ba brigade ba rawana ba DVD ba tuzaka plus de kitunga ba DVD taka DVD bogose coup de tête. Oh oui, dans l'alerte générale brigade c'est pas boaka. Mais quand aboka te na alerte azalaka mais aboka azaki déjà ma boaka te na alerte na album mobimba ya alerte brigade aboka bango aboka te na générique aboka te oui munyo so na Miss Margot na manzema musupa aboka te na Miss Margot to sala des chants OK générique na Miss Margot to ko boka ngona master na kene na pese bambote na Belgique quoi d'accord siko ça se passait comment na kasa maison mère tu ebi ke orchestre ane zabino mo benga ngo orchestre ba 12 ans za rani mboka wana mututu aza kuna na kati azwa 12 mututu azwa 12 net ba biso o tozwa ba 12 na bandenge mo boyemu omona ka maître mo bo sano ndoko ta beto mbata tozwa ba mbata abeto mbata ya comprendre to sano rien wana ya Willy Seta je salue ba maître mususu et tozwa dia na Paris ako beto mo lo mo bo comprendre ta betelo nini nzoka ndeza ba kanda moko ya kala oso sala e wuti siko likolo ekwe isiko nyata ebor te tango bia uti likolo ekwe nga na comprendre depuis 12 ans elaksa nini en fait 12 eza makambo ebele na kati 12 eza makambo ebele na kati 12 explication nango epesa makate parce que yaka na bandenge tu te mekana ko expliquer nga po na otuno 12 on to ça disco kana ebi 12 te lokwa na tunyo 12 voilà ya on expliquer na peso des exemples à liboso e wuti likolo ekwe baniatio nozongi soke tuna oketuna likolo ndeni baniatinga bango soke ba biso kete biso pe toyebi to linto sa nini aya ka soa te akota soa te menjo ade uta wapi likolo sko ba wangani donc 12 yango ezana eyaka na makambo ebele eya ikwelo na news do neti yo ba 12 ndeni yozwa na wenge muzika maison ba 12 ope no mono zwa penda e marka opende sala motema pasi ba 12 ni yozwa ba 12 ba voyage ba 12 makasi te ngap na ba voyage kaka parce que bon nga za ke mais pour na di tout respect na wenge mututu na ulinga na wenge donc na di respect na avec bina muta problème te mais 12 bena markanga mo mke za ba voyage ke bobonga mipe osali pe checking taka ukangi suke ba meshe mulai tina mokongo ba mesh no ba no kanga le ba no bondiso o ba li bandisi ko
nga suki ta ozaka na suki ok nyonso ozomona osuki na d'accord ouais sikoyo papa Ange yo ntando yebisangaka yo koyaka boye te wana we ransom papa benga ka we attends papa Ange est compliqué biso yo ntando yebisangaka yo koyaka boye te yo fun TV toujours omona penda kokangi TV na yo okabi pe badi okabi pe mwa bilamba banini okipe checking pe ikomi siko na aéroport enta bando lugiro ba problème buvandi bina bozela siko avion mata bando lugiro ba problème mona yemo babanga yo ba yebisi biso ke yo kindaki place boy yo ba yebisi biso ke bamona ki ona mutu boy na salini niti muke omona wa voleke ba mati batiki yo donc moi babilo wa mike wana mtetikala nga mais à part wana nazaki na nga bien na kembe na mouvement quoi donc à part que ba maître pe ba ndombeto ba mbata wana ina mutu babetanga deux fois babetanga une fois pour courir katanaka na kiti na podium na sisi ko boaka ba DVD fallait ba mata courir katani ba babetanga likofi pena kengai yo mtokati courant babingai mna sali bongo ndenge nini tatonga na kiti courir ki babetanga likofi na sima wana. Et ambiance bando le kande nini na ba à part Céléo c'est vrai aussi déjà ko témoigner à Céléo c'était vraiment ton frère. Mais à part ça, à part na brigade, na ba DVD, ambiance bando le kandeni. Ah contact ya gite. Oh, ya solo. Contact ya gite. Uyeka ko leki okeika ko kei obimi kaka. Contact pende ya gite pour makambo mabeza ki wana. Yaki makambo pende ya kosakana te pour tozaki bibele. Baye ko sala biso ba bando longola biso moko to ayina ba masana nga ba Golbert. Golbert azaki déjà à l'époque. Mais Golbert nina na ngolo babalani fina mama na bango libono ali bonga ngolo na kukuta Golbert na kukuta Platini Plata ngwangi. OK, okuta kene to mtakuta kyo. Kele ke tuyala ba semaine moko na ekuta Plata ngwangi atala bazu Plata ngwangi tuzana Golbert tuzana kene ngasko na Chris Benoit. OK, yaki siko bongo poto sala equipe ba Kacher kuna yaki ndengwa. Oh. Ils ont été ça l'équipe de Biso Bakatier, mais après, coup de tête, après, tu tiens les trois. Tu tiens les ganga, kene, na gramayas. Concert amune ni no beta na onge musika maison na poto a. Non, tombe. Élysée Montmartre. Oye bukana, o beaucoup la yaka na gramu pao, na PCB wambote. Élysée Montmartre, o penda bazela kanga penda, o penda ke, ilaka sombe bukana penda. Donc les bandes plein na kati plein tant on a bima embrema des autres au sakanati to bandana na Belgique to bandi Belgique après to Élysée Montmartre après ça munene kango wana Élysée Montmartre na LC d'accord na LC ouais OK yo olongwa maison mère okima na poto nde to lobaka okimi na poto to longwa partir à Kinshasa na ebi soutenir bosani wa neleki ndaba ba memanga 3 fois d'accord ngaba na yamba mogoti viento ni penda papa Ange memanga 3 fois première fois to sali alerte to sali 6 mois to zongi to sali témoignage to sali 6 mois to zongi to sali sous-sol 3 fois après na bite na tika na tanga ya una tika na tanga na ngai na kuma docteur est-ce que solena we rakozo tika la to tika leka na ndena yo mo sans ko avertir bango te me mama na ndenge pe na ndenge na biso na ndenga Congo basola kate mutasi abite na biso ya sola zala mutasola zala te ba onyo so bazala ka batula mutu to za tula mutasola zala te na nini 2007 wanta bo sobeta LC ouais notre beti Élysée Montmartre ya suka na ba Didi Lacoste bisotu to beti Élysée Montmartre voilà na sala ngaka 3 ans on ça 3 ans à la maison ouais 3 ans ka ya pas on boit kana combien d'albums na boaki na témoignage na boaki na alerte générale na yeboka na sous-sol primise bomoni masanga kitoko yayo tomela yango yayo kudia mingi ngifunu tungani twe chérie je t'aime fais-moi bisou wana sous-sol ouais botorozo le moi témoignage au wana générique à témoignage hein? Si na bona na générique ya témoin na na boka loboko tole kofimba keboko katana tala bote Marlène Kasanga kisano la tala bote male mapasa mibale babundi mbuyi na danko
buya chubini gangu ni mantina diso yawera nsoni wo suri yo yawera mwana nzambe asuri yo ombalumbe ale kotele bizane o olingina tombo bolingina silgo lingina tomboga linge ye zongo kula le bosse linge. Oui que oningi s'appelle la maison mère mais pourquoi là au kanisa lisoso roi David to zelo msa témoignage car oningi sa maison mère roi David a Goliath les rois de la forêt nini kakana mwana bato yawera nsone nzambe putu asala kiye mobali kia kitoko eluta ye lokola banjelu na likolo mwenge na bando bengi deja ange bandakala kitoko eluta ye lokola banjelu na likolo na quartier na banga kapaya libanda na banga sebondo eritier watazokanga mangalo kola nkole ngana soma pare chéri donné non so bukuta ngana pesa lo pare chéri donné mais non so na banque petite azul atikinga pambe ni ko bwa mkongo ye mena yangale mais libara ba chéri donné ngana lende atikinga ngana baye les pardonner m'a trompé j'ai donné ni le keche apa kono mo kole asali ya mayuye naleta semele tikali dile singa vabe dona boaka ebele après na eli susu mena nunu gato David abeti Goliath vraiment tu m'as déçu le nganzambe wala u donc il a pas ébélé, il a pas trop ébélé. Oningi sa fort na maison mère roi David roi David Aboma Goliath le temps pour nous de saluer vraiment nos partenaires qui sont en train de nous suivre. Je salue donc le président Edgar Georges Bampalé, président Edgar Georges Bampalé, activiste du droit de l'homme depuis l'Allemagne, qui est en train de nous suivre, un partenaire vraiment très privilégié dans cette émission. Également, nous saluons Choisi Matata, le maître de votre maître, l'ange céleste, le vénérable sacré Choisi Matata. Un grand merci à vous également. N'oublions pas, il y a Jojo Mandi Kimapata, le professeur des élèves à Lubumbashi. Il y a Jojo Mandi Kimapata, l'honorable Saint Talamako en Chine, agence export et import en Chine, agence de logistique, l'honorable Saint Talamako. En tout cas, un grand merci à vous. Là, ce sont donc nos partenaires privilégiés. Si vous voulez devenir le partenaire privilégié de cette émission, eh bien, appelez-nous, faites-nous savoir votre désir, votre envie, et nous vous dirons les conditions à suivre. Voilà. Alors, le temps pour vous de saluer également Claude Dialungila, Cadette Lucano, Joladi Landa, de la part de Selo Tutuma. Voilà, ma banga Selo Tutuma, l'homme qui est au four et au moulin à la régie. Bernola Kialanda n'a choisi le roi. Mbote à trop de la part, il y a Nonon Poutou. Nonon Poutou à Bissoto Zalaranae, Awa Mingi na Sola Vérité Studio. En tout cas, Mbote na Bino. Yangoana. Alors, roi David, vous avez une dédicace sur les vite fait. Ça peut voilà pesi Mbote na don Kisala. Donc Kisala Mbote na ebele. Edo Kisala. Wa batakuma se wana na ebi. Edo Kisala na peso Mbote na bosanité et frata mode na kata Lyon. Voilà quoi. Calamité na ozana Lyon. Et na bosanité restaurant biso na biso. Chez Sims. Chez Sims na bosanité na pesipe Chris Leke. Mon président Bambote Belé na bosanité Pipo Zenga Kisia Mongo. Na pesi Bambote Belé na bosanité Era Ramses. Yala na ba conseil bien na sepela na ba conseil na ye malgré tout ba nungu na ye mais azala pe na ba conseil na bien. Na pesi Era Bambote Belé. En tout cas, minga kolobizate Bob Jonga, assistant social et pas Jonga Okula, il y a Jonga Okula le boss, Jonga Okula le boss. Il n'y a pas deux quoi, Jonga Okula le boss, tu peux se Bambote Belé. Les restaurants Mama oui va elengi.
44 boulevard Ney, na porte de la Chapelle, Waraka na Paris, mi musika tena Adidas Arena. Ça dit sur lingolia bio, lingolia ngando, lingolia koba, lingolia misili, lingolia pose, lingolia makene na yabaluba, lingolia pondua na mai, lingolia Chilubu, je sais pas moi, capitaine braisé, soso braisé, madé soufumboa, semou loso, frites et tout ce que vous voulez. En tout cas, et pas il y a Mama Wiva Elengi. Mama Wiva, la peste bambote belé. Koliape Elengi, pas Mama Wiva. Donc voilà quoi. Alors Roi David, dis-nous. Ouais. Otkal na poto. Otkal pour notanga. Na bossa na agence na biso ya Ilo agence fret qui toque toi bien. Otkal na poto, otkal pour notanga, c'est ce que tu as dit. Ouais. Otanga kinini. Naza côté médecine na kona domaine na médecin. Au salaire formation na médecine. Ouais, ya moi inani ndambu na yebi moi ba paramètres vitaux, na kozoma paramètres vitaux ndenge za kaka. D'accord. Voilà, naza na diplôme nanga, voilà quoi ndenge za kaka. Mais na ebité raison o ça ko tika na poto ezante potanga peut-être ba non mona que ba romi ko tcho mal à l'aise na wenge musique à maison mère. Kote bi na kote pe na wenge na vraiment ba bando protéger ba zami balé héritier watana bena seleo. Ouais. Bando wana penda batu na yo. Bando protéger o makasi. Héritier watana seleo. Na goga mutona timbe. Voilà. Mais à un moment donné, c'est comme si on commence qui mal à l'aise, bah animateur assis comme Subayaki, bah comme un coach moi mon panzi trop ou bien aux amis sous un esprit à créativité té, aux amis sous un créativité ou ensemble on a compté sous surioté, et on a l'air à voir j'apporte à tout on a qualité na simba maman na 12 na Kinshasa. Ah côté création que tu veux le battre pour na kacha mouvement de tozalaki bongo mutatika la ko lekanga na création la kité. Pour na banda ko ya di mo na ba 10 cris des fois na ndo ya ba 10 cris so talibe ba concert tout obeta na vensone anda obimisanga ka liboso po ayebi ke funa bimiselo kwa sika so na bimi liboso funa bimiselo kwa sika na yaki eloko suka to beta yango oyo ya suka oyo to beta bwaka 5 animateurs pona ko lakisa bango ke ngana lekaka bango tu na ba cris ngam na banda mutu na bandi mutu primise na ke na kati ale tutu danu anga baza watala kuzulu na kei na ko koya kwiti kote kwiti kote kwiti na Yesusu tino ninomi nonie pesa ngati libe na volata te ezali ata inangate ebandeko zuamudi pesa kaputula mama oui je viens de la forêt un pas en avant oui je viens deux pas en arrière. Oui, je viens, c'est pas en avant. Horizon, na bochema. Moulé! Oyo katile na ça. Non, censé souffler, nga mozo lekela nga vraiment. Les rois Bilamba d'abi que tant autant l'émission, oh les rois Bilamba. 18 ans na poto. 18 ans na Bilamba, grand frère à les boss, papa Ngeli Migenier, ma sous les camarades, les retours également. Je te salue. Alors, Oscar na poto, au salut ma formation na yo. Mais la musique était plus fort que toi, ça je le sens. Je te dis. Au kokite, au zongeli karandoule. Nazoye bisayo, même partout, sauf la formation que tu vas y na musicien, so na koti kaka, na ba madame, na ba bazo tangisa, ba yebi kaka o musicien, na ba congolais baza kuna o musicien. Donc pour nous relaxer que na lala kiti, na mona ki pendaki nazo kindika, taka na zana ngana makam, na sisi formation mina kitana. Comme papa ya ko ngala ba chef nanga, na ko kinde semino zoya. Ozomo semino zoya. Donc des awongo naza kaka, na yeko boka. Mule yambule lelo. Mule imawe yambule yeye. Ngidongidi. Bebe zeta makenga ngidongidi. Na yeko ngape na bandi wala susola oui na bandi na mutu na yena katikati na suki sipe pona la kisabango ke na lekaki bango nyonso na bakri ngaiza kutu makambo ya création te pour création ti lelo ngam la le sel atala ko beti nzembo na poto wekangi Europe Amérique nzembo nyo beti na poto wekangi au revoir jaja kende malamu ngayo moi c'est fini j'appelle Aya Nakamura, et t'avais dit déjà, tu n'as pas compris, comme tu n'as pas pisé, c'est à moi David de m'occuper de toi. Oh, Djaja, y a pas moyen, Djaja,
libala esili jaja na bige bato na pale ero bazozongisa alekanga biloko okende na yo kinding tiki bwa laissez la talaku après academia ou abinisa potonga. D'accord, Roi David. Venons-en à l'actualité musicale qui a dominé toute la semaine. C'était donc le week-end dernier. Werenson, après 14 ans d'absence, il y a production scénique na poto. Werenson a zongeli biso na poto, a bêti dans une grande salle, Paris Grand Arena. D'abord, question le bosso dans otuna yo zara na poto a oso umeli. Pourquoi Okenda quitté Ocha Werenson peut coup de pouce pour un concert wana? Ceux qui n'ont pas bengioté, cause à la pressée. Voilà. Kuna mboga wana etambola kama be makasi mboga wana. Iza mboga maison mère. Mboga maison mère wana mboga maison mère. Iza mboga wonga na wuti, iza mboga wonga na botami kuna. Na ebi mboga wana bien. Mboga wana fuba benga yo avant oya. Mais je félicite mon père. Vincone, en tout cas, batu basatanda kite. Batu basatanda kite ko mon avier na ba énergie bongo na makambo nyoso ndenge leki na félicitations na ye. En tout cas makambo lekaki bien et ça la biso plaisir. Non mais ce na tout bongo parce que to ebi ba musicien belebe ba do répéter na poto les ba Bercy mwana. Bercy mwana ba do répéter na poto ba Sarah Solo ba do répéter na poto. Mais Roi David Tomona qui était pourquoi? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Esprit wenge. Nalanda ki Bercy, ndinga zoloba ndinga komo tomboka. Mais fallait zela la patience, esprit. Moi aussi j'avais eu cet appel. Ils m'ont appelé aussi. Qui t'avait appelé? Moi je salue Manzaka Odile. Odile Manzaka. Motem. Il m'a appelé c'était mercredi, mais le soir, j'étais en train de dormir. Donc, beaucoup répété na papi kakol. Ouais, parce que Bercy, na Sarah Solo, to wana bona ba kimbangu, to wana bon, na ba musika sika, ba no répété na papi kakol. Voilà. Abenga mais j'étais en train de dormir pour aller à l'avant. Na ba 21h déjà na buka nanga. OK. Nazaki na olala, na tongo na moni yango mais j'ai pas rappelé parce que je connais le monde. Je connais les cités. Cité Noël. Na yebi cité Noël bien. Je connais le Wenge. Je connais le Wenge. Cité Noël. Un temps, na tongo pe na rappelé te. Si ba répéter. Kaka bato ba kendaki ba répétition. Ba bando benga nga non yo falo zala Bercy wa makamba zo sala yango te kaka bango wana. Ba tigeli net ballon azokoka te na makamba Wenge yo bango mo ba benga susu. Ngabi beno ngafuna zo penda appel. Ya approche penda na mona penda ke vice ministre mtabenga. Ndazala pembe na président soki vice ministre benga wala nde sikonga na koya. On a office ministre en tu t'attendais à qui? Le vice ministre c'est bon d'autres. Papi Kakol. Vice ministre. OK. Les gouvernement mobimbeza kuna. Soki vice ministre tomboli téléphone bengi yo. C'est bien. Odile Manzaka za porte-parole ya gouvernement. Oui. Oui, aza porte-parole au gouvernement. Maloba musu vice ministre a kopesa ye peut-être wuti na ngona likolote. OK. Ozomona na zela vice ministre ye moko apesa parce que c'est tout un gouvernement. Et ça là qui bon. Samedi, vendredi, bazu ba visa. Vendredi. Et ce que j'ai dit, vendredi je pense, bazu ba visa na bien. Omoni, na qui na raison. Bazu ba ngoya lobi na tongo. Ba yi. Non, mais oui, que batebele balobi que yo banga kinde muto benga Goliath ou soi-disant Boma Glulez Bill Clinton. Parce que au que Bill Clinton faisait partie de la délégation. Bill Clinton était parmi les invités de Werenson. Yo siko o banga ki o tutana Bill Clinton na scène mo na podium mo pour arolia o mobesu. Goliath azo pesa bato ba brassard, ye manko joueur. Goliath azo pesa bato ba brassard, ye manko joueur. Kobi manatongo kofinga Roi David de mukuse. Goliath tika muzoba na yo yaya. Goliath mwana mama tika muzoba na yo. Eloko te mote la zone. Mote la zone na ndako. Azala na terrain eloko yati. Azongi wa. Mote la zone na mulongo. Azongi mulongo, obolite azongi na mulongo eloko yati. Et puis so itotali pe bien.
Obi abimini ka danser. Abini nde bele me abwaki te. Te abwaki bakri. Te Abwaki bakri ajiko tangile wamuka joasione. Abwaki bakri. Abine bele, abini trop. Donc on a Bill Clinton a abine bele ko le cap ndenge faki en fait faki abwaka bakri mais abine bele. Abine bele. Te biso za na concert wana Clinton abwaki ya. Bon bino bolandi. Yo za na kati ya salle. Nga balotala ngona ndingeti na ndako na tala ka ngona za na sa Bill Clinton abwaki bakri te abini trop abwaki belete mais orke ngaso na zaki wana ngano sala ka musala ya kubwaka ka kuba bayaki po bayoka nga ndana bando bwaka kaka na bwaka ennemi tika kotongo konga yo na aloba na yo wota na lisusu Ose kisanga. Là sexy. T'es un comique toi. Monsieur, je peux pas la milo. Sexy bongo. Tala milo que je connais na obeta mo bibil ba ozo ngisa. Ose kisanga. Eta mutu. Ta mutu munene. Mutu munene. Uji mutu munena. Imagine ce que babiloko. Engale za somo ponga na bya wana pona bo mamba obina wala ti abina ke bela bo ke belete aboake belete me na yebi papa Ange yebi Ange no wala yebi mambo leki na concert wana to betempe liso na ngoto tonga mwa mukie parce que actualité ti les zo ba makaka elora liboso Werenson bagolwa bazaki belé pe na kati ya salle na kotala koko na bango papa kulutu na bango Werenson bagola ba sengi na wera moi je dirais pas que ba obligé wera pas du tout ba nene ko senga na wera avec insistance ba sengi na wera fa dédicacer Ferregola et Werenson a dédicacé Ferregola 2 fois pour na yo ça que c'est un plaisir à la demande à bagolwa. Ouais. Parce que Chawana attend ba combo ya ba leader na ba groupe à Batu, quartier latin et tout. Attend ba Zaiko ba bozi matanga à ferreté quand même. Ouais, je pense que Zalaki na idée na yete penza ki attend la combo ya ferreté. Ils allaient le mot disait salima ki bongo peut-être ndenge zalaka mais ça la peut bien ba gulwa bazaki wana balinga ki bayoka komba papa na bango eta komba papa na bango bimaki mona ki sal ndenge ningalaki sali ningani makasi pona komba papa na bango en tout cas bazalaki content. J'espère que Vienton ne peut et sala qui peut plaisir à moni ki mwana nga pena azape na bana o balingaka à part Ferregola to moni bagola c'est vrai ba sepele makasi ba ki pe belé kocha papa ko utu na bango poids na concert wana to moni Werenson à la surprise de tout le monde abwaki Koffi Olomide 2 fois biso tout ebi que Werenson a Koffi Olomide depuis très longtemps même Toriozara na wenge obi que Koffi na wera bazaki en froid ouais ti lelo ouais bien ouais bazaka en froid poani Izama na bango dala kota makamba banzokote ya banzokote yo kape mwa nungu wa banzoko minene ngala kota makamba na teme na yebi ki en soi boy problème ezanga ngote mais dis-moi moi ba distance mo boy peut-être kozala parce que na auto tala PV mo pao après félicitations ouais na conférence de presse to zaelo et ça lui pena plaisir mais en soi na yebi qui a dédicacé Koffi 2 fois oui c'était une surprise au moment où on s'y attendait le mois mais c'était une surprise agréable maintenant ça va sepel la kinango Koffi Olomide pas sepel nango pour ngam na poser quelques questions na conférence de presse to zaki na lobby franchement à sepel la kinango penza et ça qui est plaisir toi comme on a tant au public non toke non après bon toke non pas wata héritier wata zaki wana il a presté héritier wata ebi mwana nsuka Werenson oui voilà donc héritier wata zaki wana pour accompagner Werenson comme toujours ndenga mesana osala pour rendre ascenseur pour wera pas un concert à wata to meto bagola bazo senga faire Tony wera pese héritier passage pour na passage wana elaxaini passage où ya tindileki ni pas yo comprendre qui parce que public ezo ganga faire wera talisi malobi héritier to lingana to salisana héritier voilà
pona yo wer alingaka loba nini pas héritier erwana pona nde yo comprenaki ya nenga na comprendaki esengaki alongola esprit oyo ba fanatique bazalaka nango ke héritier na yagola bayokanaka te alingaka longola esprit wana na mutu ya batu yango alobaki te tolingana tosalisana mais tellement 12 euta na mboka na biso basala yango kaka wana ekriama kaka wana donc biso tozalaka na pratique fo banana ngoni pa na biso avant ekende na libanda apratike yango enta papa chéri binadama apratike yango sikoyo mako papa ange acomprendre alongoli yango mais bato bakopesa héritier foti te bapesa yango ata foti te ezala yango normal ezala yango bongo mpo bafanatique mpe bango bato balukela bato makambo en soi vraiment bana royaume mpe baza basepela mpe na makambo mosusu te wana eza vie na yo eza ndenge opesa vie na yo merci c'est très bien roi David aboma Goliath obakisa komo mosusu en tout cas babenganga roi David aboma Goliath naza bakombo ebele messe jaja bakombo yaka nango peut-être par rapport à badisque en parlant toujours il y a concert à Weranson à Paris Grand Arena nde tolobaki a dédicacé Ferregola a dédicacé Koffi Olomide qui était une très bonne chose a dédicacé mpe baspiritas ya wata po wata pazalaki wana mais tomoni au lendemain à concert bafanatique ya Fally bawarrior bakomi un peu ko réclamer bakomi un peu ko chichoter tout bas totalement na ba TikTok et tout bakomi chichoter babi pourquoi Weranson atanga komba Fally te orienté on ba orienté ba si na yoka ki yango na yoka ki komi pendant ngambo komi problème mais pour moi lo ngana oloba et il voit déjà que Weranson c'est père de tout le monde il peut pas kako kabulate ezala ba musicien ngambo mususu ndenge azo traiter bana na ye ndenge pa traiter ba musicien libanda mususu yango ce que traumatiser bango mais ndenge nini papa na biso parce que papa tout le monde atangi kombo ya ke we raza papa na bango te to ba kam ndenge ezali yo ba we raza papa ba warrior non pas du tout to ba kam ndenge za we raza papa ba warrior aza papa ba fanatique nyoso we ra aza wenge eza wenge lobata we raza papa ba spiritas torondima ya ba villageois torondima aza papa wa warrior te parce que Fally c'est vrai asala test à la maison mère bazwaka été Fally toyebi auta quartier latin le seul autant à papa a Fally autant à Koffi Olomide qu'on ne marche pas les mots c'est la vérité autant à Werate Weraza papa ba warrior te quand même mais ngapo na ngana yebi ke ba warrior wana zomona ba warrior wana c'est des wengemana et tout ce qui tu vois là c'est des wengemana bango tout le monde a bango wana les autres vivre dans la génération wenge sérieux ça bah oui je te dis bango tout ba wengemana le monde a bango wana mais ba balusa kaka veste ba kuma olata mona ndenge ya simama be mais et ça n'a problème te mala sima ce qui papa Ange abeti aboka Fally parce que na yebi ba concert zoya et ngala zo singa excuse belé et je suis désolé na ba fan na nga pona zupe na dérangement moko na tikala ko soate na mokili na mona ngo pena ki batu balinganga batu balinganga penda na yebi si oki te batu balinganga makasi roi David batu balinganga ko donc téléphone nango ndire pasuka partout bazobenga nga muna mutu azosenga na pardon kende kaka to mona yo kende kaka en tout cas je suis vraiment désolé te bato ba ke okima ki ne Bill Clinton na podium nga yo so mona mutu basi ba boma ye Bill mutu si ba boma ye mutu si ba boma ya ko sekwa susu a ko sekwa na Bill Clinton penda Bill Clinton penda alima be tata ma kofi na podium wana alors on se dit dango bidé talangi obili mbasba boma ti baboma Bill Clinton ti ni va ningi sali Paris Grand Arena la ayende olamuka après 20 ans ya la ngai to sala pe batite na émission mais bon ndula maman profiter donc on a le baquet en tout cas je vous aime beaucoup mes fanatiques mais Bill azongi poto siko fo bongama Bill a eu visa yo mo lobi après 20 ans peut-être nzambe bon t'as son zame mutalinga qui était à l'époque on a Bill azo ba visa mais là on a Bill azu visa et ça peut visa long séjour donc bon amara déjà je te proviens roi David Bill Clinton a commis moi na potoneti yo
parce que yo bando gagner kana kipoto pour na bi yo za français yo kana oza pena français yo za pena jour élection présidentielle okenda pour voter na bi ko za français responsable solo Bill Clinton siko papa belé pe na bi ko za mapango belé oza ba jeep minena ba roue jeep eleki na mulai oza mola ngo senti to signer ngo gabo bisio donc mais Bill Clinton azongeli poto roi David faut pika pende so moni go bima producteur uzi salt ya problème bidon balé juste salt il a problème oui ça fait quand même que ana souffle zakaka aboki na ye na sepeli aboki na ye sali bien a sauver honneur ya wenge ndenge zala kaka aboki na ye trop par rapport au boka aboki na ye mais abini nde trop na ndia mabeti pena abini mais na ye baki bo abini na ye abini nde ko boka pena bon na ndenge pe ya ko boka pe ndenge zala pe wana pe ba concerne to ba wana fu crime betikalaka otiki crime ko boye tikali batu bakena ngona ndako batu bayebi ya likaki atikaki ontikele mo boye batu bakinda na ngona pale kasa waka écrit moko ya makam nous voulons la paix mamba na boye l'original lango vas-y eza yete eza penda ya solo nango yoga ya solo nango vas-y abitumba ya Rwanda na Congo bandeko tolembi yango abitumba ya Rwanda na Congo bandeko tolembi yango amama bazako ya toko tumba bango bazako ya toko bare bango FARDC à gauche bi sangwema likambo mabele sangwema bazako ya toko tumba bango omono original lango yoka original lango ndizo abitumba ya Rwanda na Congo bandeko tolembi yango banga bayoka ngokuna. Roi David, dis-moi un peu, comment tu as trouvé la prestation de l'animateur de Musique à Maison Mère qui s'appelle Jamaïque? Jamaïque, baobi a longoli bilo Renault Kitoko, a longoli bilo a Célé, a longoli bilo a Brigade Kitoko. Si. Yo landai prestation na yo mona. Si, Jamaïque ça va, Jamaïque. Aboa qui alerte générale hein. Si, aboa qui mbakota Célé yo, ngande lo ngana moni petit na ngawa sabo. O babenga ga photocopie nanga, ndenge babenga photocopie nanga za mobimba nanga. Bapesa ke penda espace ebele te pona penda abimisa biloko mais tango boaka ki fwengi na santira ki ngala kate na ka ifona nga OK abimisa ifona nga en tout cas fait sabo wa sabo d'accord wa sabo to kapeto ya mene émission wa sabo oui félicitations na aboaki très bien oui félicitations na mais azwa ki ta ebele te azwa abitumbeza ki wana Jamaïque d'abord trop hein voilà Jamaïque ça va Jamaïque a défendre na ye aboaki ne pour Jamaïque y a rien à dire Jamaïque a saboka na ye oui aboaki na ye ça va voilà quoi et puis tobosa répété yana biso Cécile tuninga pété yana biso Cécile Adjani abeti mama na nzadi na biso na niveau moko en tout cas côté tozalaki na kati ya salle biso tout otie mutu na se mama na nzadi Adjani Cécile maman ne komela que trop hein c'est dû à quoi? Moi je pense que ça discipline. Okay. Ils ont discipline. D'où les musiques, ils ont trop faux, ils ont trop discipline. Musique qui s'en est olala. Soz olala bien, aux en avoir bien. Et les deux, il faut éviter biloko, mais belé. Batumusuba milaba boki, batumusuba milaba noa, batumusuba milaba likeke, babiloko wana nyonso e bomaka. Neti ngana banange loko tina bayaka mai esili. Omela masanga te, omela putulu te, omela noa te. Rien. D'accord. Maïkaka esili. D'accord. Sikoyo adjete za nini pona nga za malili. Adjete tangwa yaki asali 2 jours na chemise ya pembe na pantalon ya pembe je pense. Na ba video nyonso omonika na chemise ya pembe na pantalon ya pembe ensemble. Mondi azana na manteau te. Ayo ko lat ensemble la terling. Après 3e jour. Je pense qu'ils ont coup de foi et beta qui na gorge. Na ba stress. Naba makamwana nyonso ebetaki orke fala bata manenga yaki bongo fala bata mapenda na sia kweti na moto wana swali ngabima asingi pende sharp amikangi nga pe beta les chouchous de tout le monde les chouchous de tout le monde mais balela ka bongo to lela jeje na bisoka bonga jeje les chouchous ngala osenga na faire ou wata la prochaine fois tant boya obeta na poto babengisa ye po alongole loko wana na yebika alongole nango. OK. Entre frère et gola na pese mbote le padre ou wata tant ba oya na poto babenga ye po alongola boro wana po boro wana salifo ndia mabete
Roi David, je vais te poser une question. Dans le mot sincère dans la réponse. Ouais. Autant la rappeler dans la mise. D'abord, répondre à gauche, droite. D'abord, la divagation. N'ayez déjà aux français. Moi, nous sommes français, on dit Mundele. Mundele pour Solano, ayoka Solano, no gauche, droite. Non, voilà. Non, l'ingo répondre vraiment sincèrement la question au nazo tuna. Mi gagné ma papa Ngeli, il avait vraiment insisté. Na tuna aux questions oyo. Les lower en son, aza le premier musicien oyo abimisi bana ebele. Ba koko ebele, ba kokolo ebele. Parce que lelo, je dirais, Moutouneti Fabregas, Aboti, Bana ya Fabregas, musicalement parlant, Baboti pe Bana. Donc, le Lower Ranson, Azana ba Kokolo, na musique. Asa le premier musicien congolais, ça il faut qu'on se le dise. Et nabi que ça fierté na bino clan Wenge, Bana ya Wenge maison mère. Mais Léon na Bana nyonso owe rabimisi. Oyo lo ba osala succès makasi. Lelo ba koko oyo rabimisi ba kokolo oyo ba bimika na dynastie ya Wenge musique maison mère ya Wera. Pona yo pena mona nani aza mutali boso na succès pena naza mutali boso ayebi koyemba. Boso promettenga ye ko ba vérité. Na ndenga mabete na ndenga bien batu nyonso vienso ne parce que yango na bengi papa ange aza papa ange ange Noël aza na esprit wana ya kokabola gloire na batu apesa batu ba gloire ebele ba biso oyo batu ba négliger ki biso lelo kaka weka akomisa ngai mutu munene apesa mukuse na valeur na orchestre nyonso bana mikuse na ba bwa kaka apesa yango valeur donc aza mutu akabola ka gloire na batu donc apesa biso nyonso ba gloire biso tout l'orchestre to yemba ka bien batu to ba yemba ka bien ba musicien nyonso ba yemba ka bien. Tu ne parles pas de Weranson. Moi je veux avoir ton avis. Tant hôtel rabandeko na on a télévision au talibano wera bimisa ba collègue parce que on peut wera bimisa yo. Oui. Non kuna kela ba animateur te nazalo ka na ba chanteur nan. Otali ba collègue na obobima la maison mère otali bana o bino bobota poza ba musicien o pe bino bobota ba kwa pe na ba orchestre déjà ouais rakoba tina ba koko na musique yo moko tango tala ka télé Roi David sincèrement et puis tu m'as promis que tu vas être sincère sur ta réponse musicien ni no mona apenza maison mère o bango tout ba sala la musique a bien ndemo lobby je veux bien. Nous avons deux personnes. Michel Nyale qui na deux personnes qui ont drapeau na lobby boy. Tangelanga moko parce que ata na classe soki bala mi balé bazu 69%. Au moins na moko ozo 69,3, juste bazu 69,7. Malenga nde naza na problème na batu. Oyebi ata ma pasa na problème na batu, vi na ngeko ba problème na lingi te na zo ngaza na problème na mutu te na boyi. Ngai batu nyoso bazo yemba bien. Tozala deux personnes. Oyebi zela na zo songela yo. Batu bi bale bazo na zo songela yo. Na zo zela nano. Oyebi ata ma pasa. Tobenga ma pasa pourquoi? Babotami mukolo moko heure moko. Mais ba minute za différent. Ça dit au moins apenda yo ose koni mutabandundu bito bapasa obenga bomba nani na mlombo na biso mbwele nana mbwele bazami balé oui mbwele ko bon non comprendre bonne tinga na za mutete na kanisika bango mibale mbamo na bengi mbwele nga na za mutete la muswahili biso pa tete la baswahili bapasa tobenga bango shako na omba na shako Maman n'a pas à l'ipasa. Biso ampi na ambo. D'accord. Si on a ambo na mnona bino, arobima peut-être na 10h20, ampi abibi na 10h50. Donc jamais baromba bomba lenzela moko jamais. Donc on tangela nga batu bibalo lingo tanga anati. Loba la ke Marlène. O boni biso tu na wenge wana, o peut-être lelo a osala succès. Na tunyo na succès na tuno teke nani ayebi ko yemba nani ayebi ko yemba ko leka baninga nyonso ngana keka na succès côté impact côté makambo côté PV nani vraiment za na PV ko leka baninga nyonso bon yango na kei tozana bango mibale tozana yoka na kei na nte tozana wata tozana papa RV sikoyo wata zo beta pe basala minene nawa papa RV pe zo beta basala minene nawa siko na aleki muninga ata yo mo yo mo poser nga sous question.
ntaleki moninga aza te tu me réponds pas ma question. madrapo wenge wata faire gola on vous love. Ah donc à part wata na fere ezala mutu mususu azoyema drapeau wenge non aza te ebongo Fabregas ngai non za nanu Fabregas po babeta basala toza na Zénith na main na Fabregas maestro Fabro abetela biso na main Fabro oui il pas obeta basala ouais il pas obeta pe Zénith mais na abeta Zénith na main abeta ngo na main abeta là non mais là que date ça déjà tu non visiter ça tu non visiter ça abeta ngo na main donc na Fabregas wata abeta pe na main na poto na bosani kombo a salle selio salle nini wata abeta na main wata pas chez date na main je crois le 24 mai na zena fifi si alobi que je salue après ça nga kombo sa ku to ben nga obenga nga to que nous visiter na Dôme de Paris wata azobeta na Dôme de Paris pe na main azobimisela biso basale obi ke na bosana ki obi ke za guerre Fabregas na main wata pe na main na Paris wana guerre wazobenga za guerre eboto obenga wana non eza guerre tena ezani na wata tanga zo renie wata tanga zo sala ki wata na ye wata na be na ye wata deja zaki deja wata zo sala ba makambo na ye Fabregas pa ye asali ba ya Madonna ye tozo ndima ye ndenge makambo ezo kende me distance za boy quand même distance za musika ngana lobaka ngo l'orchestre le plus sérieux na Congo après l'orchestre nyonso iza ya wata na moment oyo iza orchestre oyo koso kiyo zo mona mbongo zo tambola bato bazo vivre bien iza orchestre mo iza sérieux iza tango bi iza sérieux na nini iza sérieux par rapport ya organisation ba makambo na bango zo sentir pena que iza grand mouvement ya sérieux iza mouvement ya kibili kobote iza na mouvement vanda donc bato ba compara ka tende ngwana Fabregas zo sala makambo na ye azobeta basala na ye wata sia sala ba makambo na ye donc wata lelo izaka ka zo donc pona yo so to bito cha Fabregas koto wata koto yo avi na o ezani tenga vi na nge kozala ke bato bakende bele pa wata yaya ta yo moko bato bakende bele pa wata parce que za makambo ya nzela na batana makambo ndenge epesa maka ya lokola nga lelo so nga nazobeta lelo awa babengi atala ko moko boya bimi après nga so après 10 ans nga batinga na salle moko boye bato baya eparo David po bayebile wa David asala dia ba mambebele botika ko bimisa ba fanatique ko biluka ba problème non to so luka unité na mboka na mboka na biso ya franchement au vu que olingo me manga na terrain mo o nga na kete nga na yebisi o kara boy parce que yo lobi nanga lelo na mokola lelo bato ba osala succès et puis le kumu ya maison mère eza faire egola na héritier Watanabe oui olobi nanga bango nde penza bazobeta basale na poto yo nga lobi na o soki likambo obeta basale na poto tango tangi faire egola obakisa héritier Watanabe mais bakisa pe Fabregas ko Fabregas pas obeta basale na poto kutu Fabregas arobeta na main na Zénith héritier Watanabe pas zongeli biso lisusu na main na Dôme de Lille awakara na Dôme de Paris Dôme de Paris Dôme de Lille na sala on mettre son dans tout la fifisi wa Dôme de Lille on obido obi ke esali ke héritier Watanabe Dôme de Paris et ça les héritier Watanabe Fabregas ba obeta moi moko na Paris ba date ne nazana ngona mutute so yelinga na peut-être ba conversation na commentaire ba date nandimite que ça jour moko non je crois pas ben ça c'est la vérité oh solo les vérité Fabregas pasali ba exploit belé aza mutu ya ko ignorer pété mais après mutu na mutu isa lokola to benga ngona ni catch américain il y a des catégories et des catégories na catch américain ndenge zalaka espoir ya Fabregas to boya te Fabregas asali makambe belé azobeta pe basala minene ndenge zalaka kaka mais surtout bito kendi na ngoka boy to bando kendi na ngoka boy o bando mona kaka ki e bando luka na ngoka ba problème nga pona nga bana wenge nyonso bazosala musala kitoko male tika nga na limba problème te na vie voilà lola yo banga kano ba obeto makofi mais que Bill Clinton azongi poto un jour au Bill Clinton akana ka yo jour akuto na nzela ko beto makofi wala vie na ngoto ya Didier Kalosh wa pena ya na sadinga na bango venir moko mamno ye biseza bongo Bill Clinton azongeli poto ya bongama place na tombo malo Bill Clinton Macintosh ntsamu kudi bende azongeli poto bongama
Bon pika pende, yep ça c'est Léo. Azana doct. Yep ça brigade, azana doct. Yep ça kene, azana doct. Na yo kutokoma français, bongama. Zembe azongeli poto. Grama yaji wana. Wasu un espace te. Kotiko. Imagine ce que grama yas plus one. Bate bele banga babunge. Babunga bele grama yas. Si quoi d'après pourquoi ouais ensemble invité Bill Clinton invité Céléoté. Mais grand-mère on grand-mère basole bimagi soki ndenge ninga na yebite on dirait kaki asengaki on tigele mais on tigele pe amabete quand même asenga mbongo ningo lingoloba on tigela kana ngo mabete mais mais après il est revenu sur sa parole alobaki azala besoin mbongo te azala besoin ka wera sona mema ba limbonda ayakite doyen biso nyo sona bino tozotala yakite doyen était ouais mais tout le monde doyen mais doyen encore zanga tena si ba pimela ki visa wera sona ko zangisa jamais doyen na délégation naza sur ba pimela ki limbonda visa na ambassade ça c'est sûr doyen limbonda na pese mbote vie na ngala pese ba mbote belé maison awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto na yebite. Yaka. Tokisina metro chateau mutia. Daka yau. Oka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mon nazabo asaka so mina lula metro. Papa mukoro boya takota mukata. Bisa ngaba ba nini. Tanga. Awa toza. Yaka sona place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamuno ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ma hanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non, je m'en atte. La camotte. Et là quoi vient ça mabala. Et ça pour na mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme n'importe quoi. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et je traité tellement vraiment ngamu na za victime na meki yango. Oh ya ba so de na. Lesi yeyo azobongisa le poso apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Alors roi David en entendant otika le bras croisé te oyembarana Emeli alias donc on a passé bambo tebele fallait qu'on a dans la répétition mais oui ozinga awa na vraiment la kanyo temps et ça les seuls vieux oyo lelo na Paris awa ba félicitations na ye ça fait au moins 10 ans 11 ans tozaka tozobeta voilà quoi donc aza vieux aza l'esprit belé na ba petit na ye donc tozo travailler nyonso pona otombola ka lokuma wenge po wenge na biso bonga te nde na monaka ba mouvement musu ezali nde toza ba quartier la te ezali na pesi CNN bambo TV na nga Suzuki Lusubu pe bambote biso pe na kwela biso pe na wenge tozali na vie na biso noko. Donc noko lias boza miseni boyemba ne Melia chaque week-end pas ya ebo pe auto remplacer biso siko et bo alote pe à côté na mouvement ouais na ndenge ya liboso toza
tozalaka wana tozana ilele Cambodge na ilele Cambodge bazali we tozana ngai liboso tozana Nogolias ndekolo mouvement tozana Yaebo Yaebo paye wana azana bino CNN pazalaka wana CNN quartier la te babeta na kapoto changeaka d'accord vendredi samedi dimanche to balukaka to tournaka bango bazala quartier la te bino bobeta journée na jonga ngasko na beta tous les trois obeta pe na quartier la ta voilà na beta vendredi samedi dimanche d'accord wengesko ermo to beti samedi ermo to beti dimanche ermo quartier la te beti mais vendredi zalaka ya Suzuki emo so na beta kuna donc bato bali ba retrouver en action ya na jonga vendredi samedi dimanche mais na lobakango si on te prend la tête à la maison Marlène tu fuis tu viens ici chez Jonga Okula Marlène, tu seras en sécurité. À la maison, il y a trop de problèmes, tension, il y a les enfants qui crient, les parents qui crient, tout ça crie à la maison. Là-bas, on boit, on se saoule entre nous. Ça finit là-bas. Puis tu ne sais pas la kati. Donc, so balimba zo biso na moment oyo, balimba zo nga baya epa ya Jonga Okula ba okuta Bob Jonga Zawana, azo gérer makambo tout quoi. Donc ba okuta nga wana et ba projet pesa nango ebele dernièrement to yambaki mokobe pe ayaki wana voilà tozaki na ye wana je pense que soki nzambe alingi moi ba masolo bien pe kozala mais après tozana biso ça c'est mais on a ingratité parce que tout à l'heure on a été que Fabregas a obéta na mois de mai na Zénith de Paris héritier watana BP a tie date na mois de mai na Dôme de Paris quand à Paris faire égaux la paix mais date na no ebanité mais tokende déjà ko bonga na kende été mais bande ko bakende ko visiter salle na ezaki na Bruxelles na ING Arena il y a Bruxelles donc faire égaux la pas obéta na ING Arena je crois que d'ici là faire égaux la le padre a opé sa biso date il y a concert wana poto banda pe déjà promotion na ou ne peut aussi la promotion il y a héritier wata ne peut aussi la promotion à Fabregas ne peut yo pe jour au chapé date nga pe non c'est la promotion tous en la promotion batu nyonso Roi David en tout cas je te dis un grand merci d'être passé dans notre émission n'habiter le basuka na batu nyonso bazotala yo et puis bango nini to clôturer wana pena funa zonga pena série liloba suka na ngai ezali mpona makambo mboka na biso absolument tokoka koleka boye te sans koloba makambo mboka oyo ezosala biso pasi mingi na motema voilà moi je pense que nyonso ezoleka biso tolobaka totikala maboka nzambe totikala maboka nzambe banda tobanda kotikala maboka nzambe totikala kala maboka nzambe bato mosusu bazotikala maboka nzambe te mais je pense que solution ekozwama nango kaka pour moi nanga naloba problème ezoleka na mboka na biso na ndenge na mwa connaissance na ngai so totali côté na biso ba peuple ndé mabe te toza ben conscient toyebi na biso eloko tolingi te lelo so batie mutu boye yete batia mutu boye yete basala boye yete tozaka na biso ben conscient so tali bien ba peuple africain nyonso ba comprendre que biso toza inconscient po bazo sala biso ba live que toza inconscient toyebi makambo tolingi te faut ali boso ezana biso moko toza pesa ben conscient makasi parce que lelo na oza pas vi na yo lelo komba e komi ya kotika batu mitakala to monaki papa na biso boke chua ya mbo salaki pasi bakangi na hotel na mwa cité auti na na nzela ko somba sombela bana na e mapa batindi batu ya politique kaka batindi batu babeta batike mutakala ba filmer ki mutakane ya mwana mobali yotango mona ki ngosaki ondeni ça m'a fait trop mal tanga moni la vidéo wana non ça l'a pas si fort na mungala imaginer ka bana nae mais bon muto asali yango je pense que ye pona ye je pense que amona ki asali bien mais peut-être ero azo regretter parce que ezala kate bosala kutunde bonga bosala me kotika mutu bolumbu ya bien te parce que ata kutu problème ngo kotika mutu bolumbu ndengwa za bien un père de famille mais je pense que les vieux asa soda a esprit makasi je pense que voilà quoi ikolika nango ina bana na yendenge zala kaka donc le problème qui est là on est trop tous inconscient na niveau moko ya kosakana te to yebe loko to lingaka te voilà ce que bando lobela ba lobi que pour nous lobela boy yo zela mboka na bisko bongo lobate bat balobate voilà quoi donc il y a mi balé trahison entre biso na haine eza pe belé ya mutu zo boma trois bord wana inconsciemment
trahison na haine entre biso na biso donc bino moko nanu so boza déjà bongo esili so ke na armée ndenge moko zonga boye koto ndenge moko absolument en tout cas donc, merci beaucoup ata bunda ndeni hello moi sali voilà bazongela o c'est l'abso crime en suka pour finir cette émission Mirabel Mbaye Mirabel Mbaye na Lyon no ki sango il paraît le balango tonton pour moi il semblerait oui rançon dans un robeta kuna na Lyon pa na yo Mirabel Mbaye oui rançon dans zoya azoya robeta kuna na makasi ya double S prod il paraît en qui déjà ba nungu donc voilà un grand merci au président Georges Edgar Bampalé activiste du droit de l'homme en Allemagne. Un grand merci déjà. Un grand merci à celui qu'on appelle le vénérable sacré, le maître de votre maître, Choisi Matata. Un grand merci. Il y a Jojo Mandi qui m'appata, le professeur des élèves à Lubumbashi. Merci. L'honorable, le saint Talama Kunachine. Un grand merci également. C'est le Toutou Matom, na souk émission. Si c'est nécessaire à l'ingénieur. To souk c'est émission. Roi David déjà c'est fait. Koumassé est nécessaire. Koumassé est nécessaire. Koumassé est nécessaire. Koumassé est nécessaire. L'homme du télétravail. Voilà. Hein? Fabrice Thierry Monsanto. Ouais. Ah, Thierry Monsanto ko. En tout cas, caméraman Nabiso Thierry Monsanto le silencieux le baramingité. Azaneti Aristote Mbonda Thierry Monsanto les grands caméramans. Nakati Sola Vérité Studio. Merci Nayo. Merci na Roi Bilamba. Merci na Irbano. Oh, a remonté mission. Oh, soit Gislin. En tout cas, un grand merci Nabino. C'est le toutou. Moi, je te dis merci. Migeni, ma papa Ngeli. Un grand merci encore. Nayo pour na musala kitoko. Donc, bon, voilà. So, lingo le kan émission, hein. Osa musiciens, osa politique, osa pasteur, osa businessman, osa businesswoman. Aux journalistes, aux je ne sais pas moi qui, au lingi au faire valoir société na yo, au lingi au ça la visibilité à produit na yo, peut-être na spots publicitaire, ou bien au lingo le kana plateau au fan na fauteuil oyo. Il y a couleur, il y a vin, ndenge Roi David a fan de biso lelo, au bengi biso numéro na biso ezana, au bengi biso total à ce qu'on a rempli ma critères et nous n'allons pas hésiter de vous inviter sur ce plateau. Mesdames et messieurs, moi je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Bobo Salaté, le frère Olivier Kalabassi va se produire le 6 juin. Le frère Olivier Kalabassi, vous savez bien, c'est un artiste qui fait de la musique gospel. Il va donc se produire le 6 juin à la salle théâtre du gymnase Maribel, voilà. Théâtre du gymnase Maribel, voilà. Le 6 juin. Avec Olivier Kalabassi, les billets sont déjà en vente. Bokena site, il y a salle Maribel, les billets sont déjà en vente. À partir de la semaine prochaine, les billets sont comme na Fnac, na Carrefour, nyonso. On est écoute déjà à partir de la semaine prochaine. Frère Olivier Kalabassi, c'est une surprise à mon nez, dans un concert, on a belé banzima qui t'aime, au monde en aucun jour, avec le frère Olivier Kalabassi qui fait d'une pierre deux coups. A outipé kobimisa album nae. Na kombo ya Ekende Wawa avec une très belle chanson Fréquence et ça la polémique alati Rafia alati Mbonda alors frère Olivier Kalabassi Netikara a copié l'autre là le rôle appelé Bilongeza Ekokana l'autre là donc voilà Jackson Lumingo na Saint-Denis salon El Buto Coiffure Topesho Bambote Belé Jackson Lumingo. Allez, on s'est dit au revoir, je vous retrouve très très prochainement dans un nouveau numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Roi David, tous en moi le roi, tout succès. Abimagatongo azongaka na ye na pokwa soki na tuni ye alobaka na nga na vanda na ndako nabokolaka bane ya simo alingi nakoma koko na nko ya simo rido ya ndako ngai na boyi Marlene Kasanga simo yana mobalo yo abimaka tongo azongaka na ye na pokwa soki na tuni ye alobaka na nga na vanda na ndako nabokolaka bane
ya sima lingi nakoma nkoko nanko nzoto na yo mbongo yanga nzoto na yo mbongo yanga mbongo na yo nzoto nanga mbongo na yo nzoto nanga Dala. Merci Roi David. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.